Bonjour bana nzambe, bonjour, bonsoir bana nzambe, eza lisusu ngai Sentinelle mwana musana tata nzambe na kombo ya Elijah Nathalie. Nazo continuer toujours kosana bino bolamu na nzambe. Bolamu na nzambe lelo ezali nini? Na ko partager na bino likambo o ezali vidéo o ezali principalement pour na biso ba mama. Soko ozali papa kotala yango te, mais soko oza en couple koza pe malamu otala yango po te o supporter mwasi na yo, supporter mama na yo na ba o bazali en couple pe ba ona baza en couple te. Soko lingo za information o ozala malamu, mais bana mike ba tala yango te. Bana mike ba tala yango te parce que ezali po na biso ba o toza déjà âgé, tozali kokena na kokola po na biso ba mama. Na ko partager na bino bolamu au Saint-Esprit lobanga na lobate Seigneur bolimbisa ngai mwana koti na ndako. Voilà, bolamu na nzambe na ko partager na bino oyo nzambe atiaki nga na kati na motema ezali makambo réel. Bolimbisa ngai na téléphone mususu ana liboso awa na téléphone awa mususu liboso awa yango nazo sala musala mususu awa na ko kene ko partager na bino na kati na message oyo boye na ya koloba likambo oyo balobaka te po na biso mususu oyo babenga yango bamona yango ezali tabu, mais eza tabu te, ezali makambo réel oyo ezolekana banzoto na biso bana basi. Nazali koloba lelo likambo ya ménopause. Ménopause ezali ko causer un peu ba problème ebele pa na biso bana basi, bandeko basi pe bandeko oyo bazali na ba âge ya C, ezali pe na ba oyo bazali déjà na ba âge ya likolo. Ménopause ezalaki sikoka kokoma kokote. Nazo kende déjà na sujet na ngai bolimbisa ngai nazo partager makambo o pote sunga mutu moko nazali corps médical te na yebi mingi te nazali koloba ba makambo o parce que ezali kosala ba effet na ngai pe na simo ba téléphone ba ndeko mususu pe ba poser ngai les mêmes questions oyo ba mususu ba kanisa ke za ba démon, ba mususu ba kanisa ke maladie spirituelle, mais eza maladie spirituelle te, ezali ba démon te, ezali ba effet réel o nzamba sana kati na nzoto na biso bana basi soki âge ezali kopusana po ete ya koyeba ko partager na nzoto na biso. Laetitia naza occupé na travailler bolimbisanga bana nzambe na soli na mwana. Ménopause ezali nini? Ménopause ezali l'air mwasi azali kokende plus âgé na sala ki mwa ba information na sala ki luka ki mwa ba information muke na tangi ezali ménopause elakisi ni periménopause. Periménopause mean elakisi nzoto ezali kokende kobongama po kende kokota na ménopause. Periménopause mean periménopause elakisi avant mwasi akende kokota na ménopause. Na kati ya periode wana ke nzoto ezali kokende mwasi, nzoto ya mwasi ezali kokende kobongama po ete kota na kati na ménopause. Ezali na ba changement moko ezali kosama na kati na nzoto na basi. Ezali na ba effet moko oyo na misu physique bo okomona yango te. Mais ezali na kati ya ba réaction moko ezoleka na kati na nzoto na biso bana basi muta ko sentir yango kaka mwasi ata yebisi yo bo koyeba ngo te yo mwana mobali. Ezali ba transition moko bo nzoto ya mwasi ezali kokenda ko subir ba effet moko boye na kati na système na ye. Mboko yeba ba effet wana na ndenge nini? Bien ménopause yango be periménopause yango ebandaka na âge nini? Na mwa ba research nanga na salaki bato mususu ba ça dépend ya organisme ya mwasi na mwasi. Bato mususu bakoko bandango na âge ya 20 ans. Bato mususu bakoko bandango na âge ya 25 ans. Wana periménopause. Bato mususu bakoko bandango na âge ya 30 ans mata likolo. Periménopause ezali nzoto ezali kobongama. Ezali transition ya nzoto ya kibo mwasi pona kokende kokota na pona kokende kokota na ménopause. Okoyeba yango ndenge nini? Okoyeba yango ezali na ba symptômes ebele. Ezali na ba makambo ebele na kati na yango pote mwasi akokanisa ki aza na maladie. Mwasi akokanisa ke no bie ba bwakeli ekindoki. Bie ba démon bazali kotungisa ye. Bien ezali milima bazali kotungisa ye te parce que eza biloko moko ko mwana miso ya moto te, mais mwasi moko ko sentir yango. Na kosenga na ba papa bo soutenir basi na bino, bo soutenir ba mama na bino na bandako. Lelo oyoki mwasi akomi kolela. Ngai nazo kanzoto pasi, nazo ka malamu te, na kopesa bino basini yango. Ngai nazali koyoka mutu pasi, ngai nazo ka makolo pasi, makolo zo lenga, maboko zo sala nga pasi, misu na nzoto pasi, mikwa nzoto pasi. Wana no sute zali ba effet avant mwasi abanda kokende kokota na kati ya periménopause. Lero zali kokende kokota na kati na periménopause.
basigne nini koyeba ke mungai nazali kokende maladi wana ekomona na kati na hôpital te ata babendi makila na kati na nzoto basali ba examen jamais baomona maladi na kati na nzoto na yo basi mingi balinga kolobela yango te na moma wana mpe mwasi akomaka ferme ye moko basigne ya liboso oyo eyaki na kati na nzoto na ngai na banda koyoka ondire bazo gifle nga na kati na cerveau wana ezali ba effet ya periménopause nazali okondire bazobwakela ngai mai ya madini na kati na cerveau ezokita boye okoyoka ondire banyama mike bazotambola na kati ya mutu bie na kati na mokongo ozokende okoyoka ondire babiloko mike na kati na nzoto nazoyoka na kati ya misuni nango ondire bazofina nga na kati na misuni me nga moko nazoyoka pasi ata nayebisi moto akomprendre nga te na moma wana mwasi akomaka ferme ye moko mwasi akomaka sada akomaka mawa mode ya mwasi echangeaka mode babengaka mode nini humeur ya mwasi echangeaka humeur ya mwasi nyonso tu echangeaka lere mwasi azali kokende kokota na periménopause humeur ya mwasi echangeaka comportement ya mwasi echangeaka langage ya mwasi echangeaka omona akokoma moto mosusu ya kanda bamosusu bakomaka kanda makasi nango mobali fo bakosupporter mwasi na yo parce que mwasi akomaka capricieuse mingi bamosusu bakolinga kobongisa susu nzoto te bamosusu bakomilinga ata kokoma enfermé soki alati kaka bafu robe alati bia robe de nuit akolinga kolongwa so robe de nuit wana te babiloko wana esalaka combien d'années ba periménopause wana ekoki kovanda na nzoto na mwasi bamosusu ekoki kodure na nzoto na mwasi pendant 4 ans bamosusu ezali oyo nazotala awa na se parce que nazotanga bainformation nazwaki na google bamosusu ekoki kosala na kati na nzoto na mwasi ekoki kokende pendant 10 ans bamosusu ezali kokende na nzoto ya basi pendant 15 ans donc de 4 ans bamosusu babasi mosusu ekosala bango 4 ans bakosala na kati ya souffrance wana bamosusu esala bango 10 ans eza na kati ya souffrance wana bamosusu esala bango 15 ans apres eyoya kosila ti okomona changement ya nzoto na mwasi sikoyo basine nini ekoyeba oyo nazopesa bino na basine eyaki na nzoto na ngai moko apres na kotangela bino basine oyo ngai namoni kuna na kati ya internet na kati ya periménopause wana mwasi kokontinue toujours komona baperiode nao mpe okobota bana eza te ko soki okomi na periménopause baperiode na ye ekatani te baperiode na ye ekokontinue toujours kobima bamosusu ekokoma heavy ekokoma kilo periode na ekokoma kilo bamosusu babanda komona yango mokie ça dépend ya organisme ya nzoto ya mwasi na mwasi parce que biso nyonso tozali ndenge moko te na yoke balobaka na biso soki bapesi yo neti kisa motu mpasi kopesa yango mpa motu mosusu te ata moto yango abazoyo kaka motu mpasi maladi moko na yo kopesa te parce que kiso bapesi yo ezali mpo na yo oyebi réaction nini te ekopesa moninga mosusu parce que nini biso nio tozali basi tozali bato baréaction ezali kosala na nzoto na nga peut-être ke na ye kuna esala bongo te ngai na banda koyoka baréaction ndenge nini na kati na nzoto na ngai na banda koyoka ondire bazogifle nga na kati na cerveau ondire bazobwakela nga mai ya malili na kati na nzoto nazoka ondire biloko etambola nga na kati na mutu na kati na mokongo na nsima mokongo biloko wana naye kodécouvrir ngo lena bandi kosala ba research na ngai ya koyeba nini ezoleka na kati na nzoto na ngai naye kotombe na makambo ya baménopause naye kotombe na makambo ya baperiménopause periménopause elakisi kokomi koko non bamosusu kobanda bango na 20 ans 25 ans 30 ans 40 ans ti ezokende baage wana mais na kati ya periménopause okozwa na ozemi très bien mpo kobota très bien mpe bapériode na oyo banda obima nango ndenge bien mais après ça bata moko le bande une année koleka le bandu koyoka baifa na kati na nzoto ba période badosala mois moko ebimi mois moko ebimate mois moko ebimi mois moko ebimate après ça bandi kosala 2 mois ebimi après ça bandu ça d'intervalle ba 2 mois après bandu ça d'intervalle ba 3 mois après bandu ça d'intervalle ba 4 mois ba 5 mois ba 6 mois si là que le monde a que non au comme ba intervalle ba une année 2 ans wana au koti na kati na ménopause mais na batemba periménopause wana ngana banda koyoka mikosa awa na katikati mikosa moko ya makasi kokwanza do ozomona mbumebi matemi mikosa kaka mikosa moko jamais vu awa na katikati a mikosa pena ya makasi
na so ko ndire bazo gifler nga na kati na mutu na so ko ndire bazo bwakela nga maya malili na kati na mutu na so ko ndire ba biloko zo tamba na mutu awa na ba chevi na biso awa mikosa makasi awa mikosa pena mona awa no ste kauka ke koma ki dry o remarquer awa na no ste koma dry awa no surtout awa na bilo na biso o koma dry koma ko kauka mikosa moko elengi mo esila kate. Après ça bibaka mususu ni na remarquaki na so kana kati na banzoto na ngai na kati na nzoto na ngo ndiri bazo fina ngai bo o mona muto fini te muzo ko fina ba fina kuna pasi o mona na articulation no surtout o articulation pa partie no surtout place nzoto kabwane sali join place banzoto join place nzoto join neti place biloko awa ba biloko omoni awa na awa place kabwani awa ba oyo ba join nyo surtout o bana koyoka mo pasi wana ezali ba effet ya périménopause na makolo koyoka na ba join na opasi na ba seku no ko na ba join na opasi okoyoka nzoto makolo ezo lenga yo donc osasusi na strength na makolo te makasi na makolo eza susu te. Bamususu ba ko ndire banyama ba otambola banyama ko mike ba otamba obe afumi ba otambala mukongo wana mitu zali ba effet ya périménopause menango wana toujours pe ba période na ba nango toujours ko bima okomona mwasi mususu ba kokoma a occuper nzoto na ete okomona suki na ope na mutu ekauki donc poswa mutu nete ko kaka obandi ko perdre suki na yo suki ya muto bandi ko perdre soko zo penye suki eza susu na strength te suki eza susu na endurance na ngona mutu te suki zo penye suki zo longa posa mutu ekauki komi penda sec makasi et na partie na biso intime ya biso basi na libanda oko remarquer komi sec et komi dry pe banda ko sala o itching mingi obanda ko kwanza mingi pena leo so sala o itching wana ezo kwanza mingi wana obanda ko remarquer que non na partie na biso intime ya basi na libanda nango leo zo kwanza mingi ça sependa sec omono mona ba poso ya poussière bandi kolongwa wana nusu ezali ba signe ya périménopause nzoto na ezali ko sala transition po eteke ne kokota na ménopause na ekolo makambo o parce que to sungana baninga mususu bakende na hôpital bazokanza basa maladie te na kopesa bino so ba symptômes mususu ba symptômes ngana zo pesa bino ezekala na nzoto na ngai boko yoka ba biloko moko ndire bazo beta bino ndire batonge zo pikio awa batonge zo pikio tina si ya makolo na etambe ya makolo awa ba awa zo kundire batonga on dit tui biloko moko zo pikio surtout ba awa pe na si ya makolo yo kundire batonga wana pe bandoko yoko na kata cerveau ndire électrique courant zo le kana kata na nzoto na yo na kata mutu courant zo mona ndire courant zo le kana kata na nzoto na yo partout engana soit ki choc moko banda kinga banda na mutu na côté oyo banda na mutu tina likolo on dirait ba betinga soki courant combien de volts et bamba kinga na sena ko na yeba ki pété nyoso tu wana ezali ba symptômes pe ezali ba effet sikona ke ndopitangela bino ba symptômes onga na zwi na kati na Google ba symptômes nyoso tu onga na zwi na kati na Google moi sindingi na zali ko changer sikoyo okokende ko ba symptômes aliboso onga na moni awa voilà ba symptômes aliboso ba ti the 12 most perimenopause symptoms wana ba lobi ba 12 most ba 12 common perimenopause bolimbisanga the 12 most common perimenopause symptoms beaucoup la période na voilà période na e ko changer beaucoup ça na ba hot flash one la kisini parce que na subira pe hot flash na katikati ya butu bana koyoka moto makasi na nzoto donc ozoto konire ba bwakeli o mai wana ezali ba symptômes nango ba symptômes ngom se ko yelo peut-être na katikati ya butu lero kolala ozoka makolo malilo ndike ba bwakeli o malili na kati na nzoto wana ni tusa ba symptômes nango nyoso tu wana eza maladie mo kisi mo te ebikisa biloko o parce que c'est la nature nzamba kelango na nzoto mwasi bongo mais eza na basi mususu ba sufaka ba biloko o te ba période na ko changer obanda koyoka ba moto ngo yaka na kati na butu do moto même na kata gras olala na mbetu wana omona gras no te poli na mai donc eza mulunge lokwa mulunge te okana moite eza moto moko koyoka chaleur mo ba benga ngo hot flash donc eko polisatina mbetu na place zolala
okoma na ba problème ya kolala, trouble sleeping, okoyoka ba fatigue, okoma pe mutu moko ozobosa na mingi, mwasa banda kobosa na mingi, mwasa kokoma na ba fatigue mingi, mwasa kokoma na ba troublement pona kolala, trouble of sleeping, mwasa komona na partie na biso intime, okoma na dryness, ekoma vraiment trop sec. Okomona mood na yo ko changer, mood à mwasa ko changer, okoma na low libido, okoma na low libido, oko remarquer pe masuba non pe ko changer, urine ko changer, voilà, biloko nga na mona pe yangoyo, okomona dryness, nzoto ne ko koma penda sec, ata opakoli mafuta esimba sute na nzoto. Ata opakoli mafuta ondeli mafuta esimba sute na nzoto. Pe ko bana ko perdre suki, yango ba komia o perdre suki, pe ko zala lisusu na ba palpitation ya mutema mingi. Ba palpitation mususu za na kati na nzoto o yo kakawana eza nango peut-être malade eza nango maladi te mais ezali nzoto na eza ko se préparer pour te que ezali ko sala transition pour te que ndeko kota na ménopause yango ba biloko no to ezala lokwa maladi muta yebya ngota kanta na zo bela ni na bela te ezali makambo ya ménopause. Mususu ke ndeko remarquer bandi ko gagner kilo mingi na nzoto okomi kaka petit ya kolia biliada osukuma ka munene mingi kenda ko affecter basi mususu na partie o ya belly bottom na belly bottom babenga belly bottom na partie o ya ventre na biso voilà na partie ya ventre na biso bomona basi mususu ventre ko ipende ko pena ko iboye exactement swana liaka mingi te. L'air mwasi azoki loko perdre ba maki na ye na kati na nzoto ba maki wana o permettre que non mwasi po abimisa ba période na pote mwasi azo azemi e kenda na kosila yango nezali ba effet o nyusu to na kati na nzoto na biso na koptangela bino ba liste o zali ba liste ba biloko o soko remarquer ba biloko o ezali presque 40 biloko o na otanga mais en anglais na yebi na nga na français te ndeni ba benga ngo mais ba o ba yebi ba koyoka ngo bien kuna na anglais bo bino ba koyoka kuna na anglais bo komela baninga mususu zali kosunga na pote muninga moko azala délivrer akantete kazo bela ba akantete ba demo balanda kaya akantete ke mino ba boki le malade mulimo te ezali transition ya nzoto ya mwana mwasi ezali kokende kokota na kati na ménopause wana nde banzaka périménopause ezali kozali ko banda liboso po te nzoto na et préparer nzoto na yo po te ke nokota na ménopause. Liste ya liboso o batie na nini batie top 40 perimenopause symptoms. Yes, ba komi hot flash ezali ko yoka moto moko makasi na kati na butu pe ko police ko toxique police ba dragno na kati na butu yami balo ko yoka malili voilà na ba pedika malili o ko yoka malili moko makasi na makolo donc o sala na pose que non muta o kangama na mutu o mutu na chauffer yo malili wane bandaka na makolozo malili mo obano senti malili mo makasi malili ngona moite ba moto wana makasi ba hot flash wana eyaka na moite yaka na butu malili wana pe yaka na moite nyoso to wana yaka na butu ezali ba symptôme ya perimenopause okubanda pe kotoka na katikati na butu okotoka na kati na butu okozana ba clamps feeling ozana na ba heart palpitation okoma irritability mood na yo ko changer mood ne bana kozala swing ozala susu na dans ma réaction non ba comportement na ozala susu normal te bana ko changer de temps à autre donc ozala ki bien omono komi ma ozala ki ma omono komi na kando komi na oseka donc okoma ka mutu mwa bongo ba papa bosunga basi na bino soki mwase azali ko plaindre o azali ko show ba symptômes wana bosunga bango bo supporter bango na moment na mwasa koma ka helpless na moment na mwasa adozaka envie ya ko vivre na moment na mwasa ngaka mutu moko supporter azala na pona ko accompagner ko supporter na ko pesa isusu makasi. Parce que moi ça bakate ni nezo komela ye l'air moi ça zali kokota na kati l'air moi si ba réaction ya perimenopause zali ko sana kati na nzota moi ça bakate ni na sala akoma ka helpless akoma ka sad akoma ka mutina mawa bon okoma na trouble sleeping ba règle ne ko ba règle na yo kokoma na ekoma ya tantôt plutôt
okokoma pe na low sex drive wana elakisi ozapenda susu na posa ya kosangana nzoto na mobali te, ozapenda na posa ya kokuta na mobali te, yango babengi low sex drive. Okokoma na partie na biso intime na sina lobaki yango ekoma dry vraiment très ekoma vraiment dry wana elakisi ni eza ekokoma sec. Mwasi okokoma na fatigue, okoma na anxiety moko bo, okoma na anxiety, okoma na ba dépression, lack of focus, banasi ko se concentrer bien te. Moi si beaucoup découvrir le connaît pas moi si nao abanasi ko concentrer bien te. Okoma na poor concentration. Donc concentration est comme vraiment trop faible, trop pauvre. Donc obandoza na ba faute ya memory, obanasi ko kanisa normalement te. O makamunazo mona awa obanoza na ba problème ko kwanza mingi itching poso na nzoto ne ko kauka makasi, voilà, passe na ba joint na lobaki makamba ba joint makamba ba muscle pe na lobaki yango okoyoka ba muscle na zo swala na kati kuno ndire mutazo fina yo kuna, donc muscle na banda ko sala makambo ya malamu te ondire bazo fina obo na kata muscle nyoso to ne zalika ka ba effet ya perimenopause eza maladie te ndiko mwasi ko banga te ko za na susi moko te nyoto na otangela bena kabona bino bolamu o pote na kosunga bino to misungana soki nzamba la kiselo ko moko bo toza na communauté munene makambo o communauté ya biso elobaka yango te eza makambo ya soni te. Donc oza na perimenopause ba période na ko bot banda ko bima nango obota ko kansa te ke no mokile suki le wana te milinga zala happy. Donc ba o basana mibali bo supporter basina bino ba o bobali na noté, donc bo sala biloko o bino bolingaka, you take yourself out so you can be happy. Zala na ba friend now bozala together na ba friend ba ko help yo pozala happy, parce que les moi ça zali ko kota na kati ya transition o ya perimenopause moi ça koma ka helpless akoma ka sad, surtout so kaza yemo ka koma ka vraiment trop sad, parce que azo comprendre nini zo le kana nzoto na été moi ça zali ko comprendre pas si nini o azo ka passe ma au hôpital docteur ko yebisa eloko moko te za na kisi mote sungae eza ki bondokité eza ba démonter eza maladie spirituelle te, parce que les tobe la maladie spirituelle mon lieu mo santo angela biso que nous eza maladie spirituelle. Les makambo ela kinga suka nzamba la kisanga kiza makambo menopause Benangol na banda ko mi poser ba question tata na kota mabone ngani tata nzamo maladi ni nazobela kota ma prière kota nzawo tesa makamba ba perimenopause kozanga koyeba ezali wa ya ndambo bandeko na nga basi kozanga koyeba o nzamba sali bolamu likaba malamu partager na biso tozana pona otala tozana pona kozwa mayele tozana pona komisunga bandeko basi o na communauté na biso za makambo ya soni ya tabu esa tabu te tozo misungama 22 busu babino ekoza pe na problème ya so breast o bando yoka pe awa oza na problème mutu pasi makasi oza na problème ya digestive issue oza na makamba libu makasi ba allergie ba biloko belé oza na weight gain wana zana oganye ba kilo ebele basuki banda kokweya okomona nelongi no pe belonga bato muso mona okona basuki ebele ba mandefu netinga ata mandefu biminga a na ndako yeba te mandefu biminga pwani nzoko teza ba effet ya ba perimenopause kozanko yeba liwa ndambo o mandefu obimo ozala mutu mo pe ba dizziness ezani ba vertige okoma pe vertigo change of body odor ba tumususu bakoma na problème noko bien nzoto noko ya na solo ekoma solo o nzambe na lola yoka biso mawa ba msusu nzoto ko ya na solo nzoto msube solo ba noko na yo ba ndoka so noko mabe bien zo lezo misa solo mabe yango bakomi anga na lobite o ba research na sala ki nazotangela bino kaka okoyoka ba electric shock, voilà na yebisa kino likamba electric shock feeling na zwa ki pende electric shock moko ondiri na zipe na courant betinga ba volte belé et ça kinga côté o ni surtout banana mututi na se et ça peut ka ba effet nango après ça ba gomme na yo ba gomme ezali ba oyo ba gomme ezali na yo pe banda ko bima makele banda za la bleeding gomme bleeding burning tongue banda ko yoka tamso lo lemu na lolemu na katikati ezo bimisa ezo sala moto zo ka on fire donc ozoka ezo burn yobonoka tongue no ezo burn makasi na dikola munoko kuna pe koyoka bo ezo burn ko burn ezani kozika ozoka no moto pe na makasi na kati esa biloko belé weakness omona pe manzaka msusu obebi so ba manzaka ezoza suki to kote baby sio weakness okoma mutu moko ya kolemba
voilà oyo ezalaki bolamu tata nzambe akabolaki nga na kabwana bino ba hot flash ezali koyoka hot flash wana kobanda koyoka moto na katikati na butu kotoka na kati na butu soko lali ba periode ne ko changer partie na biso intime ko koma dry mood ya mwasi ko changer mood wana ezali ni mood bazobenga on na français mood examinado o ayebi mood kuna na français okoma kuna mood comportement mwasi changer feeling à moi c'est changer voilà dans le feeling à moi c'est changer et reduce of libido donc aux ana libido no pende ko kita penza comme na low sex drive aux asu penda na posa au 55 autres na conjoint na autre aux asu na posa au 55 autres na husband na ote be mobile na ote osasu na posa na mote donc na wana penda ba papa ba comprendre ba mama et ezali nzoto nde muto zoke na transaction moko boye et wuti neti na point A ezoke na point B kuna ke kuta makamsu yango nzoto ezosa ezo se changer bongo voilà palpitation motema pe na lobaki yango dry skin nzoto okoma pe na 10 donc kokauka maka ata opakoli mafuta mbila po ngeliso ekanga na nzoto esimba sute mafuta eboya nzoto na tawana o ezalaki bolamu na tata pesaki nga po tenaka bana bino bandeko nanga basi ba mama nyoso na mokili bo partager ba video o nyoso tu o bolamu nzamba zo pesa nanga po na ngana yo toyeba partager pe na ndeko msusa mwasi o azali ko mitungisama alala susu na butute ponge kimae akoma moto ba palpitation nzoto ata bongisi nzoto apakoli mafuta kitoko nzoto mafuta bovana nzoto ezali ba effet ya periménopause nzoto na biso abasi ezali bongo ezokende kubongama ezali ça la transition moko wuti na point A ezoke na point B po tozali ko wuta bana mikie tozoke na kimokolo na biso ezate ke no sozokote na kata periménopause o bota sute ba règle na yo ko bima pe ko bota koza na susi o bota te soki na no botite koza na susi o bota te soki na nozaka na bana mibale beza na mwana moko ozwa na ozemi na o malamu parce que nzambe et pas nzambe ménopause ezala te amen. Et pas nzambe ménopause ezala te ozaki bolamu tata pesa ngai na kabwana bino bandeko basi partager vidéo openda bo partager vidéo au partout po tesi comme la ndeko moko na moko ya mwasi na biso na kasi na mokili ndeko na biso moko ya mwasi o ayebaki makambo tazo mitungisa basi balinga obeta masolo oyo te basi balinga olobera to bakansanga na ko mikoko bakansanga na ko mokolo na oloba na ngate na vanda ka ngamo bo partager nza makambo kibokoko te po tenga na tangi yango awa na za docteur te na tangi yango eko banda yo ba fait on a âge à 20 ans eko banda na âge à 25 ans 30 ans 40 ans mata likolo ba misusu nzamba sali bango ngolu ba organisme na bango ba ko vendre na temps ou la transition pendant 4 ans ba misusu ko betela bango pendant 10 ans ba misusu ba osala nango pendant une année ba misusu ke ndakati 15 ans ça dépend ya organisme nzoto na yo pena yako découvrir na ba chinois na ba japonais bango pena mingi bazana makambo oyo te na mi poser question ngamgo peut-être biloko bango balia kuna pa na bango za bongo te mais siko pe pona biso batu soki biso ba oyo toza tozo souffrir makambo oyo to mingi ba koma malade mama nzoka te ozomela no ba kisi na malade weza na nzoto na ote tozomela ba kisi malade weza nzoka te zali transition ya nzoto zali to boza ba pasi nzoto zo utana ezoke na be po ezo matana kimikolo. Bo partager vidéo oyo et ce que comme na kasa makambo oyo ozo se komona lia ba fruit mingi lia ba fish mingi mbisi lia pe bandunda mingi ba légumes mingi et sungayo parce que nzoto zo perdre la vitamine mo faut ko ta ba vitamine mususu pour que nous fortifier yo ce que comme na low sex drive ozo sa couper sur na papa te on ba papa basilika mingi. Donc, pour faire comprendre, bon tala ba vidéo on a bon mais bana batala ngote. Bo cela n'a pas parce que moni que no komi dana kat makambo no tunga na lobby awa ils ont affecté yo osa concerné nango vandi sa papa na tala vidéo na e ai ba kusunga ba ko comprendre. Yo pe sala mo ba fort na ki bo mwasi ki bo mama pona ko ba ko servir papa pona ko ba ko sunga papa ezala malamu na fingi mututé na partager bolamu na nzambe pona mingi babi bible bina biso mon peuple périt par manque de connaissance. Ozala ki connaissance nzamba pesi na ngai parce que ngamo ko na leki nango siko na komi nanga bien yanga e minga bata ebelete yanga mimi na nga bata ebelete donc na ça nanga normal et voilà nzambe pas sunga bino et
Vous partagez vidéo, maman, vous partagez ma vidéo, vous partagez vidéo, partout. Na komo na esmasia, nzambe na ezela sala bino bolamu, na sengi na komo na tata, na mwana, na santo, amen. Bye.